Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Allo Congo, émission à Congolais au nyonso balingaka mboka lokolanga ya bino Bibi Kapinga. Et Allo Congo mokolo ya lelo nalingi na rappeler une fois de plus na bandeko nyonso penza bazali kolandanga. Président de la République a pesa kimbela na moto nyonso penza lingaka Congo peuple congolais. Alobaki moment o tozali ezali penza état de guerre. Tozali lokola na état de guerre donc tokoki to banda ko bunda kate to monate to zwa biloko nyonso etindaka biso na ko bunda to tia yango na no mopanzi to sangana to koma un po te to longa bokono o ekoteli biso. Alors to monaki ndeko Martin Fayulu ndenge nini atie penza bibundeli na ye na mopanzi to moni bandeko ebele penza bakitisi penza ba couleur na bango politique batelemi po te basunga o ezali peuple congolais. Alors message wana net mokolo ya lobi na sengaki na bandeko nyonso o bazali kolandanga soki bayebi bongo esika penza ministère ya agriculture pêche pe élevage na biso soki esalaka soki ezali kosala to poste na yango moto azali wana batie ye penza na mosala pe azali kosala mpona peuple congolais ameka kosala quelque chose parce que to constataki mokolo ya vendredi ba congolais ebele ndenge babimaki epesaki pasi mpona bato nyonso penza balandaki biso. Alors nga na part nanga na luaki geste ya mama Olive Lembe mokolo ya lobi pe na sengaki na ba mama pe bato nyonso bazali na misolo to pe bazali na bilanga o penza bakitivaka mpona peuple congolais to consommer nonu ya biso moko ya mboka. Parce que na minute tozali bamboka nyonso to musto ko kende poto bapesa biso to pe tia loboko bapesa biso pe loboko na bango pe bazali na bokono lokola biso bango pe bazali ko souffrir lokola biso nani akotika oyo ayenda ko ezali kozika moto poto ya ko porter au secours moto moko te. Alors ndeto sengi na peuple congolais bolanda geste wana ya mama Olive Lembe asalaki mokolo ya lobi asilisaki bilanga na nyonso ya pondu pona peuple congolais. Alors atikali wana te mama Olive Lembe alobi bandeko yo basungaka ndenge tobengaka ba corps soignant ezali bongo donc ndenge tozali kobenga bango na français équipe ya riposte o bazali bongo coordonné par le docteur Muyembe bino nyonso boyebi bato wana bazali pe na posa ya lisungi na biso ndenge tomoni na poto bazobetelaka bango maboko bato bazobeta banzungu mpona koencourager bango bravo malgré nous sommes dans le confinement mais tokoki kotika bino te photo soutenir bino. Mama Olive Lembe abandi bongo na descente na ye na 1h mokolo ya lelo akutani na docteur Muyembe ma avant akutana na docteur akendaki bongo na ko respecter ba mesures préventives oyoyo bapesi biso penza ko banda ko sokola maboko ya hygiène ko banda ko sokola maboko ko yeba ko désinfecter maboko ko lata ba masque ko respecter 1 mètre. Mama Olive Lembe asalaki yango akutanaki na docteur Muyembe ba sololi lisolo nini bokoyoka yango tout à l'heure mais entre temps atali pa lobi ba corps soignant oyo ndenge tozali ko benga na li français équipe soignante o bazali wana penza pona biso peuple congolais o ba simbi déjà bokono wana bazali bongo kosunga bango bazolala te butu lokola moi mais est-ce que bazali kolia bien soki bazali kolia bien nzamba azwa lokumu soki pe na kati ya provision na bango tokokaki pe ko approvisionner lisusu ekozala malamu mingi. Mama Olive Lembe akanisaki yango akitaki na terrain lelo o penza to accompagnaki ye akitaki asali geste wana ya malamu tolanda yango bongo tozonga.
Titi, Titi, Toko Keba Keba. Titi.
c'est vous qui pilotez hein, les équipes de lutte contre cette pandémie. Alors, en tant que citoyenne congolaise, tout simplement, nous avons les soucis de notre prochain, de notre compatriote. C'est comme ça que nous n'avons pas hésité et à prendre la décision de venir remettre même les peu que nous avons pu trouver. Puisque c'est vrai que peut-être ça ne va pas suffire pour même pas 1/10 des personnes, mais il vaut mieux 1 que 0. Et c'est déjà ça. Okay. Donc symboliquement, je vous remets la boîte de 1000 comprimés. Okay. Et il y a... Ah, d'accord. Et les 8 autres boîtes. Okay. Je ne sais pas qui va les recevoir. Nous allons... Oui. Voilà, nous prenons donc ce médicament. Nous remettons au professeur Kayembe, qui est le responsable de la commission de prise en charge. Et je lui demande donc de faire un bon usage de ces médicaments précieux en bon père de famille et en grand responsable de la prise en charge. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, alors je voulais aussi profiter de cette occasion, faisant partie quand même des leaders d'opinion auprès de nos compatriotes. Je voulais les sensibiliser par rapport à cette pandémie pour que tout le monde prenne la situation très au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline par rapport à toutes les mesures que les autorités nous imposent pour notre propre bien. Et aussi faire appel donc à toute personne de bonne foi, de bonne volonté, congolais ou étrangers, de participer en soutenant surtout la coordination. Surtout la coordination. Bolandi na lisolo ya mama Olive Lembe bino moko bomoni en dehors ya biloko o penze koki ko sunga ba corps soignant mama Olive Lembe apesi bongo bakisi pona komeka ko sunga ba patient ebele o bazali déjà na kati ya bokono wana toyoki ba spécialiste bato penze bazali ko soigner maladie o balobi na biso esengeli te tozala na chloroquine na provision na biso ya ba malade o bazali bongo penza kokuta na bokono wana pona kosunga bango kozwa lobiko ya lombangu penza. Alors maman Olive Lembe kitaki apesi bongo l'eau ya ba chloroquine o ekoki kosunga plus de 500 malades. Alors biso na mboka na biso tozali déjà na plus de 100 ou moins de 100 malades, donc bakisi wana ekoki déjà kosunga moi une grande quantité ya bato penza bakutani na bokono wana. Docteur Mouyembe pe alobaki toyoka ye bongo tozonga tout de suite. Quelles sont les recommandations qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent continuer à travailler, oui, de façon à ce qu'il n'y ait pas pénurie, parce que nous connaissons déjà beaucoup de problèmes par rapport à l'alimentation, puisqu'on peut bien soigner les malades, mais si nous ne sommes pas nourris, nous risquons de mourir de faim. Donc en fait, la plupart de nos cultivateurs, tout ça, vivent un peu isolés, ils ne sont pas en contact avec les malades. Ils doivent continuer à travailler. Ils sont habitués à travailler. S'ils ne travaillent pas, ils peuvent même faire la maladie parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, ils doivent continuer à travailler, à produire
pour nourrir, n'est-ce pas, les restes de la population. Je pense que nous devons continuer à travailler. Là où nous sommes, nous devons continuer à travailler. Ok. Symboliquement, c'est quelques denrées. Oui, pour les Merci. Et encore une fois, voilà, professeur, pour le personnel. Alors, merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, merci beaucoup. bandeko nyonso mpenza bolandi biso à travers ma mission TV tolobi makambo ya malamu fo tolobela oyo ya mabe totelemela soki tomoni ya malamu toloba mpe kaka te soki tomoni ya malamu tolobela soki tomoni mpe ya mabe totelemela lokola oyo ezalaki malamu biso ma mission TV to diffuser yango to lakisi bino ndenge nini penza esepasaki bomoni yango soki ozali na commentaire akotika otiki mama Olive Lemba lobi azali kolala te pona likambo penza ekomeli peuple congolais soki yo po ozali kolala te pona likambo ekomeli peuple congolais longola nanu haine o ozalaka nango na motema na yo pona bandeko ba congolais longola nanu haine o ozalaka nango pona mboka na yo pona nini boye pona nini boye te tia nanu bolingo tia nanu misala ya malamu opposé ba geste pona bandeko na biso nyonso o penza bakutani déjà na bokono wana pona bandeko na biso pe o nanu bakutani na bokono wana te to se préparer de sorte que maladi wana ekene mosika ya mboka na biso ekene mosika ya peuple congolais biso nyonso to se retrouver en bonne santé pote lobi to peta maboko to kumisa zombe na bomoko nde to kolonga président de la République alobaki yango mama Olive Lembe ayoki mbela ya président de la République bongo yo ozozela nini bongo nga nazozela nini ngai à travers ma mission TV nazali déjà pour répondre na mbela ya président de la République alors bolandi biso ebele to pesi bino merci to encourager nyonso ya malamu to longola haine to longola mafinga to telema nanu po to combattre moto azali ko bundisa biso tozali komona ete bokono oyo ekoti na mboka na biso tokutani tout à l'heure pour na actualité mosusu entre temps se porter bien merci na grande équipe ya ma mission TV merci na Derek Lukeba merci na Voldi na assistance merci na Martin Engi au pe azalaki wana amekaki kokoche kaka nde balobaka tokutani mbalasima bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.